Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala tambola na ekengeli bolo amana yo imbécile koyeba ngai tufi amana yo na ya Frank Diongo tufi na ye tufi na bino nyonso mibale na yo oyoki na ye na yo vitrier yo za vitrier numéro na yo tufi amana yo yo confirmé yo témoin oyo tali tufi amana yo bandeko mbote na bato nyonso bazali kolanda en tout cas ezali na ba habitude na ngate ya kosala babiloko honnête na sala siko. Mais ce qui est vrai, c'est quand même décevant. Il y a comme que le Congolais au Bakendaki n'a pas élection. Pour a kolinga comme ma valeur. Le autre est comme que bateau bango bazali baponaki comme des représentants bazali ko se méconduire. Bokomona pe bokoyoka ba audio yo ndekona biso a rochela bino. Bomona comment un député national ou allait supposer à cause de la honorable bon mon comportement naïf. Il y a un frère à nous Congolais oyo a benga qui est un député pour na koyebisaye mécontentement naïe par rapport à attitude naïe na kati émission mais ba insulte ba injure oyo la nana qui na ba menace oyo salami et pour ça qui biso toloba pour na toloba mingi te je crois bandeko na biso bokolanda yango tolobi te ke ndeko asali yango alaye moto ya liboma tolobi pe te ke ndeko asali yango esengeli bakanga ye mais tosengi na ye prochainement à éviter kosala biloko ya marque wana parce que ezali kojeter en pâture l'image des marques et institutions. Comment voulez-vous un député national ou azali gardien à la valeur républicaine, ou azali gardien à la valeur cardinale, où il faut faire fonctionner notre république, a dans la injure, na insulte facile, n'engue au bouza au landa. Donc c'est un ndeko na biso, papa na biso, kulutu na biso. En tout cas, ça là est fort au changer, parce que tout boy qui bat na biso, bazanga repère, bazanga référence. Vous allez supposer à cause de la gardien. Il y a ma valeur cardinale. Mais je suis désolé, il y a Koyoka Makangouane. Prochainement, je crois que ça est sous ma vidéo à Boété. Parce que vous avez Sony, il y a Komema, Babiloka Boé, la place publique. En tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup. Allô, bonjour, papa Molière. Bonjour. Papa Molière, yo mola côté biso to betarabat, biso bagarde ko ka Frangion. O mola côté biso to betarabat. Papa, pour les Canadiens, il faut que nous fassions n'importe quoi. Yo mola côté biso bagarde ko ka Frangion to betarabat soda. Yo confirma on a TV. Yo monaka. Ozona ba makamunini papa, na zo comprendre to bandu ufukanga de kamunini. O sale mission bino na sango, o confirmer que bagarde ko ka Frangion ba betara mutu. Biso na imbécile na yo, yo ki na yo a vitrier, yo za vitrier, numéro na yo, yo confirmé, yo témoin. Yo tali témoin. Ya yo moko. Ya yo moko. Mbola na ekenge na ebi elongi na yo. Comme ça, tu remontes à Frank Diongo à libérer. Yo. Na ebi yo te vitrier. Yo vitrier te. Tambola na ekenge bolo amana yo imbécile koyeba ngai. Tufi amana yo na ya Frank Diongo tufi na ye. Tufi na bino nyonso mibale. Na ebi elongi na yo. Kaka na sosima to wana okomona bakoyo kwa yo imbécile mama na yo. Bandeko mbote na bato nyonso bazali kolanda. En tout cas, ezali na ba habitude na ngate ya kosala babiloko honnête na sala siko.
Mais ce qui est vrai, c'est quand même décevant. Il y a comme que le Congolais au Bakenda qui n'a pas élection, pour na kolinga comme ma valeur, le autre comme que bateau bango bazali, baponaki comme des représentants, bazali ko se méconduire. Bokomona pe bokoyoka ba audio yo ndekona biso a rochela bino. Bomona comment un député national ou azali supposé à cause de la honorable bomona comportement na ye. Il y a un frère à nous Congolais oyo abengaki un député pour na koyebisa ye mécontentement na ye par rapport à attitude na ye na kati ya émission. Mais ba insulte, ba injure oyo elananaki na ba menace oyo esalami epusaki biso toloba. Pona toloba mingi te, je crois bandeko na biso bokolanda yango. Tolobi te ke ndeko asali yango alaye moto ya liboma. Tolobi pe te ke ndeko asali yango esengeli bakanga ye. Mais tosengi na ye prochainement à éviter kosala biloko ya marque wana parce que ezali ko jeter en pâture l'image des marques et institutions. Comment voulez-vous un député national ou azali gardien à la valeur républicaine, ou azali gardien à la valeur cardinale, où il faut faire fonctionner notre république, ada na injure, na insulte facile, ndenge obuza olanda. Tokosenga na ndeko na biso, papa na biso, kulutu na biso. En tout cas, ça là est fort au changer parce que to boy ki ba na biso, bazanga repère, bazanga référence. Vous allez supposer à cause de la gardien. Il y a ma valeur cardinale. Mais je suis désolé, il y a Koyoka Makangouane. Prochainement, je crois que ça est sur ma vidéo à Boété. Parce que vous avez Sony, il y a Komema, Babiloka Boé, la place publique. En tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup. Allô, bonjour, Papa Molière. Bonjour. Papa Molière, yo mona kote biso to betarabat, biso bagarde ko Frank Dion. O mona kote biso to betabat. Papa, pour les Canadiens, il faut que nous fassions n'importe quoi. Yo mona kote biso bagarde ko Frank Dion to betabat soda. Yo confirma on a TV. Yo mona ka. Ozora ba makamunini papa, na zo comprendre to bandi ufukanga de kamunini. O sale mission bino na sango, o confirmer que bagarde ko Frank Diongo ba betara mutu. Biso na imbécile na yo, yo ki na yo a vitrier, yo za vitrier, numéro na yo yo confirmé, yo témoin. Yo tali témoin na yo. Ya yo moko. Ya yo moko. Na yo papa mona test na yo na okangi yo imbécile. Yo age na yo. Mbola na kenge na ebi elongi na yo. Comme ça, tu remontes à Wana Frank donc à quoi libérer. Na ebi yo te vitrier, yo vitrier te. Tambola na kenge li bolo amana yo imbécile ko yebangai. Tufi amana yo na ya Frank Diongo tufi na ye, tufi na bina so mibale. Na ebi elongi na yo. Kaka na sosima to na okomona ba yo kwa yo imbécile mama na yo. Bandeko mbote na batu nyonso bazali kolanda. En tout cas, ils allaient na habitude nangate ya kosala babiloko net na sala siko. Mais ce qui est vrai, c'est quand même décevant. Il y a comme que le Congolais au Bakenda qui n'a pas élection pour na kolinga comme ma valeur. Le autre comme que bateau bango bazali baponaki comme des représentants bazali ko se méconduire. Bokomona pe bokoyoka ba audio yo ndekona biso a rochela bino. Bomona comment un député national ou azali supposé à cause de la honorable bomona comportement na ye. Il y a un frère à nous Congolais oyo abengaki un député pour na koyebisa ye mécontentement na ye par rapport à attitude na ye na kati ya émission. Mais ba insulte, ba injure oyo elananaki na ba menace oyo esalami epusaki biso toloba. Pona toloba mingi te, je crois bandeko na biso bokolanda yango. Tolobi te ke ndeko asali yango alaye moto ya liboma. Tolobi pe te ke ndeko asali yango esengeli bakanga ye. Mais tosengi na ye prochainement à éviter kosala biloko ya marque wana
parce qu'ils avaient jeté en pâture l'image des marques et institutions. Comment voulez-vous un député national au Azali gardien de la valeur républicaine, au Azali gardien de la valeur cardinale, où il faut faire fonctionner notre république, Ada na ben injure, na ben insulte facile, ndenge obuza olanda. Tokosenga ndeko na biso, papa na biso, kulutu na biso. En tout cas, ça là est fort au changer parce que tout boy qui bat na biso, bazanga repère, bazanga référence. Vous allez supposer à cause de la gardien, il y a ma valeur cardinale. Mais je suis désolé, il y a Koyoka Makambouane. Prochainement, je crois que ça est sous ma vidéo à Boété parce que vous avez Sony. Il y a comme Mema, Babiloka Boé, na place publique. En tout cas, je suis désolé. Merci beaucoup. Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus Roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otala